L'histoire du jour na Dikina TV, papa ya 61 ans a témoigné kindumba na ye. A témoigné kindumba. Donc, ndenge moto oyo yebi na Bible alobaka tout est vanité. Papa na biso ya 61 ans a témoigné kindumba alobi mibali to yekola kozala sérieux parce que na suka biso nde toza ba perdant. Benga mobali na yo tinda partager vidéo boka témoignage ya tata ya 61 ans asali penza kindumba likolo na ngo koyoka famille o mama alobi nde yango wana lelo ye nde moto aolela ye nde moto aosubir tokutani après la pub partager vidéo esika moninga kwei ngana tosala nini tosote toka témoignage ya tata ya 61 ans oyo alobi ke kindumba eza na ntina te papa fandi na mwasi na bana papa fanda soki te yo kolela lokwa ye akomi kolela makasi esilaka bote esilaka bopikiki na nzoto esilaka pendant ezokende kosila fait de sorte o se positionner sino te okolela ebele yaya tokutani après la pub kubasalelanga kubadilanga sans oublier chez du pétrin Hello kwango bozelaki eye lisusu 50% ya solde au lieu de 20 euros. Les 200 premiers clients barozwa na 10 euros. J'ai 8 couleurs noir. Benda beauté te yangoyo. Benda beauté rouge noir 10 euros. Naturel ba o ba somba ba yebi rouge noir botala dikinanda bwakami c'est du pétrin ya commandé 10 euros solde à 50%. Les 200 premiers clients seront servis ya keba Moussaka eye balobi jaune 10 euros ya sala provision ya garde-robe ya garde ba periki ya mwasi nde divergence musaka nde musaka ndikina leki amana patience mwasi kitoko ya couleur jaune nde makambu yango wana tobwakami na marron entre ma di chocolat mpona biso tolobaka lingala choco ya marron nde marron erataka te ndikina ya bwakami na marron 10 euros au lieu de 20 euros ya pesa commande. Les 200 premiers clients seront servis na 10 euros après prix ekozonga normal wana to wana jaune noir ya mikolo yango wana deta yango wana jaune liboso noir na sima ya pesa commande 10 euros ya pamba ya pamba ya bourre tobwakami je m'en fous de vos avis wana eza couleur orange kombo nango yango wana yaya so bwakama ongenga koleka sanza couleur orange yango wana tala nde ndiki na mbwakami yaya nyonso kaka makambo pesa commande toza na 8 couleurs blonde noir choco rouge noir jaune noir bomoni bafoto eza kocircule yango wana donc yango nde makambo soko commandaki noir ou commandaki marron la fois passée tia moi orange tia moi rouge noir ya ezaka na mundu ki tia lisa c'était muta osimbelo fimbi po lati blonde ate siko pourquoi pas essayer les corps wana ya noir ya tande mwana mama bwakami ya passé vos commandes les premiers arrivés les premiers servis le 200 premiers clients bakozwa na 10 euros après ça prix ezongi normal. Tant balobi c'est du pétrin, c'est du pétrin. Ya balobi c'est du pétrin, c'est du pétrin. Oh, intégration. Ya moi je suis intègre. Car na makambu ninte, na makambu côté kande mundela chaka solde. Moi aussi je mets solde. 50%. Et ça Black Friday était mais 50% à solde. Passez commande. Naturel. 10 euros. À vous les du pétrin. Bon passez ma commande. Na milo bobi kande zaka. Bisous bye. Balobi bisous, bye à vous les du pétrin, à vous mes clients. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre, la championne, notre m'a dit, Dikina donné quand on était là. Kema Fumbe en direct de la Suède. Gros coucou na abonné sur Dikina TV partout dans le monde de Sika Bozali. Je dis bienvenue na ba nouveau abonné, sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille. On parle de tout sauf rien, sans oublier ba sponsor officiel ya Dikina TV, ba héros dans l'ombre, ba papa na ba mama fondation Dikina. Babi dollar, pound, euro, eloro pam. Bon kwanza na franc congolais c'est du lèche tombé. Yum to soutenir kanga spirituellement, financièrement. Sika ete nzambe nanga sa nini apambola yo. Batoto ya mama.
mobali papa ya 61 apesi témoignage avi na ye alobi mama Dikina solola na bandeko na ngai ya mibali oyo baza na même attitude de nos jours comme moi j'avais il y a beaucoup des années passées na culture na biso mobali amimonaka ke donc c'est lui voilà l'imbattable. Donc, c'est lui qui n'a pas vraiment besoin à beaucoup donner pour que hein, relation est tenir. C'est lui qui n'a pas assez de devoirs, il a que des droits. Donc, il me bat les bisous au monaka, qui n'a quand il a droit. Donc, cela veut dire je peux tromper ma femme. J'ai le droit de trouver à manger. Quand je sors et tout, il n'y a pas de devoirs. Ngana za mutu oyo na koli et puis na recopier ngo lelo na biso ba dégâts o ezali. Boyo kango na lisolo. Ndeko papa lui mama Dikina. Vraiment, toute famille moyenne, famille, tout qui pensa n'a pas moyen mingité, mais maman s'est sacrifiée vraiment pour la bisso. Donc, cela veut dire, notre maman s'est beaucoup battue pour la bisso. Donc, il y a parmi bato oyo, bazwa grâce que mobo tchatini yo na poto. Donc, il y a qui lui conduit à famille nanga. Maman, a s'investissa mingi na vinanga. Donc, berero mama salaki, ou bien ta mona bande kona mibali kosala, alingaka corriger yango epai nanga. Donc, tant on a commis poto, j'avais plus de 30 des années déjà. Donc, mobali muneni. Mobali munene, na Kishasa, na senta qui peut déjà fi moko, a pe na poto, boyoka histoire ya parcours ya papa na biso. Donc, tant mobali o batindi na poto epai ya mama na bango, aye kokuta na mwasi, bandeko, mobali ayebaki ba réalité ya poto à l'époque ezalaki pe mukanda. Mukanda ezalaki très important. Mukanda ezalaki très important, puis mukanda ezalaki vraiment primordial parce que sans mukanda ezalaki mwa pasi posala mwa ba makambo. Ndeko na biso ya mobali tanga wuti Kishasa ye quelque temps après aye kokutana na mwasi. Akutani na mwasi awa na mboko ya poto. Malheureusement azalaki mwasi malamu. Ndeko alobi nakokai kofanda na ye. Nga Paul nakokai kofanda na mwana mwasi wana, mais les problèmes ezaka ke mama na biso bandai ko s'attendre na image mususu kete en tant que mwasi ya mwana il faut bondela bokilo ocha bokilo à l'aise kotindaka mwa babiloko et tout donc c'était ça mama Dikina, c'était ça. J'avais pas encore vraiment l'âge à comprendre que était maman na biso azad dessus par rapport à moi sinanga parce que ya linga ki donc maman quoi alinga ki moi sinanga bonde la ye donc pour na moi si wana kokuta na mwana na iza le quoi faveur donc ya tulaki azui mobali donc mobali yango soki lelo zui mobali c'est que parce que maman wana abota et puis asuki kana kobota eta tindie na poto donc il fallait ki moi sinanga à l'époque maman mwana nga moko asepelisa maman na biso pour libana na biso eza la valide. Et moi, bête que j'étais, ou je peux dire encore que nakolo bate ke bo mwana, mais c'était ça. J'étais encore, j'avais pas encore compris. Tant que nous avons maman, moi si nanga zaki toujours moi si mabe, et puis na ba langage. Ma femme m'a dit mais toi tu veux que je fais ceci, je fais cela pour ta mère. Qu'est-ce que toi tu fous pour ma mère? Omoni, ce qu'on a ba langage wana, certes la fille avait raison, mais na mwana kana bikete akolo ba bongo pour na maman nanga te c'est que ndé maman nanga lupenda moi si nanga alingaka yeti. Maman Dikina, tant que si na zui mukanda, na boti mwana moko, l'enfant n'avait même pas encore 2 ans. To bandi, hein, na bandi ba problème quoi, na bandi ba problème parce que la femme, voilà, abandé ko simba tant que moi si nanga pourquoi famille nanga valida qui était. Et valida qui était yazo monaka qui était liba les alliés entre ngai na yo famille koya na sima parce que moi je te demande pas de faire beaucoup de choses pour ma mère ni pour ma famille. Pourquoi tu me demandes autant? Omoni. Donc famille na ngai bande ko senga bande ko nanga basi ko senga moi si na ngai est-ce que ko tindi la biso boko il y avait trop de demandes et n'a pas pe ande ko moi si auto bota na mwana vraiment franchement azalaki nena ba moyen mingité elle ne travaillait vraiment pas azalaki na ba moyen mingité abandé ne ko sala mbongo te ki azala soki millionnaire ou bien te assez d'argent non mais boyebi ka mentalité na biso ya africain ndenge ezalaka et tango babiloko bande ko senge bande ko yate bande ko zonga na matoi nanga comme j'étais pas sage nande ko kende ko affronter ko confronter moi si nanga maman ya bana nanga par rapport ya ba dire ya famille nanga et elle aussi azalaki pe sage te na ndenge ki abande ko yebisanga makambo ya sec qui était la vérité que no yo zo lo bananga na sala bona zonga sa boy na kabaka te na zonga sa boy te
qu'est-ce que toi tu fous à ma mère, qu'est-ce que toi tu fais à ma famille. Tu fais rien du tout, pourquoi toi tu t'attends qu'il y ait quelque chose dans la famille na yo. Donc, je sais pas, pourquoi? Pourquoi tu veux que je traite ta famille d'une sorte que toi tu n'es pas même prêt à faire ça à ma famille. Et pourtant, c'était la vérité, mais pour le banae bongo, a comme impoli, donc, tie ko sala bandeko papa na biso, akaboy na mama ya mwana na ye, ya liboso. Aye ko bala pe, mwasi ya mibale. Mwasi ya mibale, bafandi baboti bana mibale. Esimbi te bakabwani. Abi mama dikina na basi na nga mingi tokabwani na bango, c'est ma mère qui était à l'auteur. C'est ma mère qui était à la base. Elle était à la base parce que tango nga naza mwana na yo, nazo sala ba bêtise. Ko sala bêtise pe lamsu na ke Afrique, na sali ba ambiance na ngai, na bimi na basi o famille na ngai yebi ke et tout. Pona ko sepelisa mama alingaki na zala na fille moko azalaki camarade ya mama mwana na ye. Camarade ya mama nanga mwana na mwasi mama sepelaki ke na bala mwana wana. Pourquoi? Parce que sinon mama mwasi wana zalaki mwasi abongi pona ngai pe pona famille, donc famille engeko se retrouver ngaka bosa na yete parce que a considéraka ye lokola mwana na ye, a considéraki lokola mama na ye. Pardon, papa na biso Paul akomaki na mwasi mususu na Kishasa, baboti na ye ti mwana. OK, awa na poto apa wa liboso bakabwana ya mibale, baboti mwana mibale, baboti mwana misato. Ebandi mbutu. Pourquoi? Parce que mama zo mona mwasi oyo ya mibale o baboti na ibana mibale, ebande kosimba te. Mama ya papa na biso Paul akomaki tina niveau ya kobenga mwasi ya ndeko Paul ya papa na biso 61 na. Oyebisa eke te yo ndenge oza wana nga na yebi na nga yo te. Mabana na bino bosala kuna na poto, moi je te connais pas, na yebi mwasi ya Paul awa na mwana na ye. Bandeko, mwasi oyo ya poto ayebaki te ke mobali azalaka na mwasi, ayebaki te ke mobali abota mwana na Afrique. OK? Esali ke mama oyo atie trouble na deuxième foyer ya mwana na ye. Libala ekotaki mais confiance, mwasi akomaki na bagarde na ye, lelo koswana lobi koswana, lelo koswana lobi koswana. Mobali oyebi kaza deja na mwasi epa na bango azelaka, donc cela veut dire libala wana eza nango na venir te. Bandeko na nga isolo tozobeta ntango wana papa na biso akomaki na ba 40 et quelques des années, 40 plus. Libala ya mibale eye kokufa. Mwasi liboso ake na mwana moko, mwasi mibale ake na bana mibale. OK? Oyo afuki pe kuna azeli mingi, asali nini? Azonge pa na bango. Et c'est sali ke papa na biso Paul na Afrique aza na bana mibale, a mama différentes, voilà. Na poto awa aza na bana misato avec 2 mamas. Et sali pe kete ngai na koyi kofanda te nasala nini? Aluki lisusu mwasi ya misato. Na mwasi ya misato wana baye kobakisa mwana moko. Libala pe simba kete parce que mama na bango trop exigeant. Donc aza mama oyo azalaki ya koyi kobeta je. Kosala je na bandeko kete mama kangami mama kufi awa boye. Donc soki osali te mbongo, soki mbongo etindami te, donc il dit pétrin. Donc ezala à tout moment l'argent. Et bande kosala pe batiraillement parce que mwasi pe akolinga kolibere te. Ye pe akolinga pe te ke afanda na mobali mbongo presque nyonso ekendaka na Afrique. Soki lelo nzala te seke mama abeli. Soki lelo mama abeli te seke likambo mosusu. Vous comprendre? Donc esali ke ndeko na biso ya mobali pona okata lisolo mokuse. Aboti awa na poto na basi misato. OK? Il est père de 4 enfants avec 3 mamans différentes. Au Congo, il est père de 2 enfants avec 2 mamans différentes. Au total, papa na biso aboti na bana na basi 5. Na ete se bozo comprendre. Aboti na basi 5. Donc père de 6 enfants. Alors oui maman, na ye pourquoi? Parce qu'aujourd'hui j'ai 61 ans. Bana nanga baza comme ba étranger pour nanga. Je n'ai pas pu rassembler mes enfants. Tant que yozo kende ko bota ko sumba par-ci par-là, ozo mona koza mobali. Et loko biso mibali to bosanaka, mama ta boti na mibali 5. A okangisa bana parce que babimi na libumu na ya kokangisa bango. Mais mibali biso surtout na basi ya poto awa. Okokangisa bana na yo? Non. Okokate kokangisa bana comme fut mon cas. Aujourd'hui, je souffre, maman Dikina.
na bana 4 na mboko ya poto. Mais ils sont là comme ils ne sont pas là. Et je les comprends parce que moi aussi, j'étais pas là pour eux. Nazalaki wana te pona bango. Donc, je peux pas trop demander à leur égard. Mais, ça la passe, on a lobby, obeta lisolo na ngana mibali bakanisaka kete. Ils vont rester éternellement jeunes. Non. Moi, aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. Je suis plus le même go, le même gars, pardon, qui était venu avec toute la jeunesse, la rigueur et tout. Babani, la rigueur. Ah, la force et tout, beau corriger. Lelo, nazo lela, naza kofuta. Naza na vie instable. Papa n'a 61 ans, avec 4 enfants en Europe, il refusait même de travailler pendant longtemps. So kaka sali à côté chômage, atiki musala. Pourquoi? Boyebi. Pension alimentaire. Et ça dit que papa n'a biso Paul a comme kokima ko sala pour afuta mbongo ya bana ti. Pour afuta mbongo ya bana ti. Pension alimentaire. Papa n'a biso abandé kosala te komona ke yo pendant 5 ans il travaille. Non, yeso ka sali a cotiser ayebi ke ba kofuta ye chômage na ye akati kaka ndenge wana alobi lelo nga bientôt na okende na okoma retraité. Mais soki na yebisi bino mbongo nga na kozwa na pension, ça ne vaut pas la peine. Eza mbongo moko mokie, eza mbongo moko trop mokie. Nafandaka na studio qui est normal parce que naza na nganga moko, naza na relation na mwasi mususu oyo ye soki aye kotala nga na ye kotala ye mutu azofanda na esika na ye. Pourquoi? Parce que basi bakomaka soki akomi na âge moko boye. Moi, ça a plus de 50 et quelques des années. Aza déjà maman, aza déjà coco. Donc, il a préféré na ye ndaku na ye ayambaka bana na bakoko na ye quand elle veut que nga nazala wana, et je respecte ça. Yango na ye koloba na bana mibalo bamona ke basi bazala ba perdant. Les femmes n'ont jamais été des perdants. Nazo vivre vie où j'allais pas souhaiter. Lelo par rapport à problème économie nangai, ma famille ne me considère plus. Ma famille me considère plus. Maman nanga, elle est toujours en vie. Elle a plus de 80 quelques des années. Azama kasi et tout. Ceux qui l'aiment sous les cambons de famille, cotisation, je vous dis, je n'arrive pas à cotiser plus de 50 €. Par rapport, il y a mbongo na zwaka. Par rapport, il y a ba charge na makambonyo soto. Nazo linga quand même na rattraper. Makambo na perdaki na bomo ya bana nga pendant ki bazalaki muki. Donc, na koma ko préférer 100 € wana na bomba yango na okenda ta kolia lemsu na mwana moko na McDo, tozwa tanta ya kosolola ou bente na bengisi mwana to commander pizza et tout. Donc, qui fait que je ne vois vraiment pas de marge. Ou ils osent permettre ngai na vivre comme je le faisais tant nazalaki muki. Et malheureusement, na ba famille na biso soko pesaka te, okozala penza considéré te. Yango na ye, je souffre. Bano yanga na poto awa, baza lokola étranger entre eux. Quand j'ai totalisé mes 60 ans, je demandais à mes enfants si on pouvait rester ensemble, fêter mon anniversaire. Yaya, bana oyo, babota mimi bali na maman moko, ils étaient d'accord. Mais les restes, babi non, papa, moi je veux faire ça, ça sera entre nous. Entre nous deux, on peut aller au resto et tout. Du coup, je ne pouvais même pas rassembler mes enfants. Na 60e anniversaire na ngai. Donc, eza pasi na ngai, eza douleur na ngai, ya mikolo nyonso. Je vis avec beaucoup de regrets. Moi, c'est déjà trop tard de ma part. Je suis là. L'instabilité économiquement, instabilité morale, instabilité na vie amoureuse aussi. Il n'y a rien qui va. C'est juste parce que je suis en vie. Mais na ye koyebisa bino, baleki na ngai ya mibali. Bolongola qui est go biso tozalaka nango wana kete, je peux vivre et je peux faire comme je veux. Ça va nous rattraper. Ça va nous rattraper. Mais voici, je suis là, seule. Certes, naza na relation. Mais relation o naza na ye wana, mwasi wana bota bana na mobali moko boye. Bango nde ba vivaka. Ba moment moko kitoko ensemble au nom de leurs enfants. Au nom de leurs enfants, anniversaire ya bana. Bana bakoki ko exiger bino ko imposer bino, mais est-ce qu'on peut pas aller au resto papa et maman pour aller manger? Du coup, bango nde baza ko vivre eloko wana o nga na perdre. O ngai na perdre parce que bana wana bakendaki
na bamama na bango barefaire bavie bamibalo bango bazwaki na bomoi na bango nde baza bapapa ya bana wana. Nga naza na kaka papa biologique, naza na kaka génitaire, mais ya pas vraiment relation nakokaki kosepela kozala na bana na ngai. Bino bapapa boza konéglige bana na bino parce que oza mobali. Vous allez vous retrouver comme moi. Vous allez vous retrouver comme moi. Bandeko babomelanga ba relation bandeko nanga basi mibale bazala na poto. Des fois, ça me gêne de demander l'aide na banonga na boti, mais nazo senga aide na ba neveu na ba nièce nanga. Moko yoka bandeko no mo bakomi kotonga mais ya na bana ti. Abenga bana ne basonga ye. Abenga bana na ba kosunga ye batiela ye peinture. Mais babosani ke soki lelo naza na relation malamu te na bana nanga à cause ya réaction na bango envers les mamans de mes enfants. Babosani yango. Aujourd'hui, je suis la risée de tous. Aujourd'hui, c'est moi, la famille se manque. Naza se manque de moi parce que naza na économie malonga te, vie na ngai eza stable te et tout et tout. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans. Et dans 10 ans, ekozala ndenge nini. Yango na ye kopesa témoignage na ngai ya kindumba, j'ai tiré sur tout ce qui bougeait. Parce que je me croyais, olingi te kende, olingi te kende, olingi boye te sala boye te. Et me voici, na âge yanga, na koki penza kobala mwasi. Na kobala mwasi, mais mwasi wana, so yabina bala lem so mwasi à 30 ans, 40 ans. Donc cela veut dire, so kazana mukanda te aye na profit. Eloko moko ya bongo. Que mwasi penza za posé, alinganga papa ya plus de 61, plus de 60 ans, na situation ya vie nanga, ekomi mwa pasi. Parce que basi pe komaka na âge moko azana na eloko a perdre te esi abalaki abotaki azana bana na ye azana bakoko na ye soki oye d'accord soki po oye ce n'est pas un problème. Donc ezana ba âge moko toyeba na ko priorité bolingo et komaka pe na ba âge moko boye déjà ba plus de 55 ans surtout pour na basi l'amour ezaka sous priorité te priorité komaka bana na bango bakoko na bango. Donc me voici là, j'allais tout donner, je peux tout donner pour na kolinga mwasi moko oyo akoki kopesa nga ne fiske un quart ya motema na ye. Mais avec nos âges oyo tokomi nango basi ebele bakutana makambo ebele oyo esalaka ke bazolinga avec frein à main azolinga avec neti alingi kolinga te maza kolinga. Bandeko mibali, soyez prudents et puis soyez sages. La vie n'a pas de brillant. Ne crois pas que la force que tu en auras demain. Le temps passe tellement vite, on n'arrive pas à faire quoi? À réaliser. Certes, si tu me vois, tu ne vas pas me donner mes 60 ans. Mais moi-même, je sais, quand je me réveille le matin, hein, avec des petits soucis et tout, bah, malade, kili, obima, muke, nanzoto et tout. Donc, pour dire que, totika la jeune éternellement te. Ozana mwasi na yo, fanda, obokola bana, bana bakula. Osala te ke, kende na yo na kobala. Oui, akokenda kobala. Mais, on continue kosala yango avec combien de femmes? Nous les hommes, par rapport à notre éducation, on connaît que nos devoirs. On connaît que nos devoirs. Pardon, à lobby, nos droits, pardon. Les hommes africains connaissent que leurs droits. Femme, soyez soumise. Femme, il faut l'amba. Femme, tu dois t'occuper de ton homme. Femme, tu dois t'occuper de tes enfants. Femme, tu dois t'occuper des enfants. On connaît que les droits. Ce qui n'a rien, moi, si mon impoli, toi, tu peux être impoli envers elle, mais elle n'a pas le droit de réprimer ou de répondre. Donc, c'est ça. Il y a tellement trop, on nous a tellement menti chez nos parents que maintenant, là, on commence à récolter. De kalobi, baboti, bakosi biso tellement mingi, maintenant, to comme qu'on récolter, bapasi, to comme qu'on récolter, oboti meneti oboti te, bana, liboso bana na yo, ozaneti mo un étranger, moko boy, puis bana yo oboti, basangani te. Pourquoi? Parce que si toi, le père, tu n'as pas la possibilité de rassembler tes enfants. Si en Afrique, oui. Mais ici, en Europe, c'est vraiment difficile. Yango na yeko yebisa ba lekio yangai. Ne faites pas, ne commettez pas le même erreur au biso te commettre. Parce que dans l'avenir, beaucoup foutent yango trop cher. Bandeko, isolo, ça fait raisonner mon mari. Fandisi penza, abikete. Certes, des fois, par rapport à l'éducation, tozoa, tomona kaka nga na mobali.
nakobala na nga ata basi combien. Me tobosanaka ekomaka na age moko boye oyo makambo tosalaka nini torekoltaka yango. Yango bandeko na ngai naye kopesa bino témoignage ya papa na biso Paul. C'est un papa de plus de 60 ans. Il regrette. Afandaka na studio na ye aboti bana 4 na mboko ya poto na Kinshasa mibale. Maintenant là, c'est comme si même pas bana na ye baza lokola bétranger. Il y a pas la complicité là qu'il allait souhaiter. Donc ozomona bana liboso papa na bango bana beaucoup de réserves. Même papa liboso bana na ye ana beaucoup de réserves même pona kosenga aide. Ana beaucoup de réserves. Pourquoi? Parce que ye moko na conscience na ye pe subconscience na ye ayebi ki asaleli bana iloko te. Ba réclamaka bana oyo saleli quelque chose que non, j'étais là pour vous et je demande aussi que vous soyez là pour moi. Donc lui-même conscience ne lui permet pas de demander même à ses enfants, est-ce que vous pouvez m'aider à mettre la peinture? Asengi bana bandeko na ye, ba neve na ye, ba mama na bango balobi ke ye pe aza na bana et pourtant babosani ke lelo soki relation ezala ndenge ezalana à cause d'eux aussi. Je suis aussi fautive, mais ma faute est à 50%. Le reste de 50%, c'est ma mère et ma famille. Donc, pona bino bato nanu boko esika nga na comité, soyez sage. Bandeko na nga na lobaka esika mutu mususu akoyi yo na nga tokoya te. Boyoki papa na biso Paul alobi, apesi témoignage na ye. Il est le père de 4 enfants. Ba divorce, kindumba. Et ça, le comme irresponsable. Il ne voulait même plus travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a que ceux qui ont sali. Bon, katambon. Ok? Ceux qui ont sali ont foutu la pension alimentaire. Aujourd'hui, il paye les pots. Il paye les prix. Demain, à cause de la retraite. Avec combien dans mois? À cause de la retraite, mon pauvre, parce qu'il n'a pas pu travailler à cause de ses erreurs. Pourquoi? Il ne voulait pas payer. Le pension alimentaire, ça fait de lui, il a juste un peu travaillé. Na mwa mbongo wana muki asali nango yaya, akozala obligé ya kozala kaka awa na mboko ya poto. Pourquoi alobi? Parce qu'il y a des lois. Soko osali nango mingi toza na droit te ya kokende ozwa retraite na mboka mosusu. Po na kozala obligé babakisela nga mpo nazala na possibilité ya kolia nafuta ndako fo babakisela nga mwa mokie. Soko nga nasali na nga mingi te donc bakopesa wana eza ka minimum o mutu nyonso oyo afandaka na mboka wana akozwa. Si c'était le cas, j'allais peut-être envisager nakende ata Afrique na vivre ata bonheur na ta na nga ya mokie. Mais famille na nga est blessé nga tellement que je veux même pas être là-bas au Congo parce que ceux qui naza na Congo na komona bato naza na besoin komona te. Yango na lingaki napesa témoignage na ngai naza ko envisager même mama na yebana kokoma livre. Mais malheureusement bato mwindo batangaka te. Mais soki ozala ta conseil pona babikolo mosusu bayebana ko se comporter et kozala bien pona ngai. Bandeko na ngai, c'était l'histoire de notre papa Paul qui regrette ses erreurs. Aujourd'hui, plus de 60 et quelques des années, à comprendre que Ndumba Sali, il faut que le côté à bana, à perdre bana, côté Moussala, il ne voulait plus travailler, chômage à Malongate. Il a 61 ans aujourd'hui, dans quelques années, il faut ça la nini, à comme retraité. Retraité à combien à compte? Vous voyez? Les erreurs que vous commettez là. Eh, ngana ko sala te, papa, tango yozo boya ko sala, on a po sumbi bana partout, po yoza dio. Mutaolela, ezayo. Et c'est pas permis de pleurer. C'était la vôtre, la championne, notre m'a dit, di qui n'a donné kandono tete là. Ke ma fumbe. Bonne journée Nabino dans les Seigneurs. J'espère que tout se passe à merveille. Aujourd'hui, si tout se passe bien, on compte à live Air Moto Meko Solo. Bisous. Bye.